Yaya, maman, papa, tout ça là, attention, moi, dans une école primaire, kendaka kotika ye na kelasi, o kendaka pe kozwaye, ba parents mingi ba la négligence wana, atiki moi la kaka pembeni ya école, ataku n'importe école te pembeni kwa la kota, et puis sera mi klasi, zonganda kulikambu ya somo, salami et pas ndeko mwasi oyo, moi na ye ya 9 ans, abungi akenda classe a zongite, plus tard, ayeko retrouver moi na wana kati ya chambre mystique, ya patron na ye, nzoka patron na ye, asala trafic d'enfants à ça la comme incantation na bana e be na babungi na quartier ayeba kinenge nini ke mwana na ye azali bongo na chambre mystique ya patron na ye après avoir kosala matanga kutu mwana bakufa amona na te et c'est le gars kinenge nini ayeba kinenge nini qu'est-ce qui s'était passé ayeba kinenge ke patron na ye asa bongo mutu ya ba mystique yango lisoto kobetela yo lelo kaka na émission oyo tokobete la opeli solo lisusu e salami bongo na Nigeria ya image bali komona wala ezali film te bali ko tourner film na Nigeria te mais réalité nde komo bali akufa bongo na Lagos pendant 3 ans bakunda ye batu bakenaka intérieur grosso modo ko l'intérieur soki ba ye ba yebsaka petit c'est au monde aka grand frère na yo quelque part l'intérieur kuna au moment na quel intérieur ndenge ni kende kotala akenda kotala boye azwa photo ya grand frère mema akoma esika wana tangu bazokoya njoka grand frère akoma ko na village moko boye abala kutuna mwasi abandi koya atuni batu photo boye mutu oto yebi afana kakuna pa mwasi naye tanga abandi koya yaya mo grand frère amonika apeli sœur naye akimi akoti na ndaku porté disparu à mon ali souté makambo za na mokili oyaya yango pe tokobetela yango lelo awa ndeko mobali aleli manipulation au niveau de l'église les messages batu ya Branham soki okoti kuna ba eloko ya liboso ba ko manipuler yo pona babanda kolia yo bambongo est-ce que c'est vrai ou c'est faux ndeko mobali oyo aleli quand tu adhères à une église du message le message de William Branham première chose on va d'abord te manipuler et pour te manipuler parce que les pasteurs du message de Branham ont compris que, surtout les Congolais, que c'est le moyen le plus facile de s'enrichir. Et ils ouvrent les camps de concentration, les camps d'appauvrissement et d'extermination des peuples de conscience. Totika la kaka na makambu ya ba église ya degré ya manipulation oyo topé degré ya ba spectacle est-ce que bon nzambe pesa la kati ya makambu oyo tala makambu pasteur o azali kosala ya kobini sabatu kokoi sabatu est-ce que soki mutu akwei on imposé mais to betier ba dans les vides et la qui c'est qui abiki azu délivrance oyo biloko oyo ya edi abanda ko sala sira ba catch yango te ya pesinga mutu ko soit est-ce que biloko oyo nzambe alobi ayebi yango est-ce que toko fungola misute réveillez-vous to la muka ya boye en tout cas na ebité toko songa na émission ya lelo Yaya yo mutomesa na kolia mafuta mbila ozali bongo na Europe na Afrique du Sud partout te bitolia ka mafuta mbila oyo e uta rapena na Nigeria e uta na Congo e uta na Mozambique ba tiango pena la boîte très bien yaya oyebi ndenge basala ka mafuta mbila yango tala degré ba osala mafuta mbila oyo yaya na ebite jeune fille osala kati wana osala mafuta boy akoye ko se soulager akosala nzongo ine na kati nzongo ike okoyeba ndenge na sika na simalango ba tena ba bidon ba côté la biso mafuta mbila yango futa la ya bio oyo ya bio Marco et pesinga mutu ko soit to kozongi na ka émission ya lelo Yaya est-ce que vous remarquez que la relation amicale entre les jeunes garçons na ba jeune fille na ba mikolo na ba namike ezali ko umelate boza sur ezali pour nini est-ce que ba relation intime ezali moyen ko retenir mobali to ko solo la chaque fois na ba WhatsApp ezali moyen ko retenir mobali boza sûr soki ba relation intime ezali ki moyen ko retenir mibali mais basi ebele bazala ba relation intime na mibali mais mibali ba kenda te ndeko oyo a expliquer alobi yango clair ya mikolo oyo to mibali ya solo bazali na besoin ya basi o bazali na mitu idée la yo na ngoni ni projet la ngoni ni même kola lokola c'est comme si basi ya mikolo oyo ba na projeté ezali kaka to sola ka mingi pour la retenir ye ba komi ko sola mingi o ko so mobali o sola na vana 22h ti 1h distraction et loko ya kosala ezate na suka nango osengi o apesa yo mbongo asomela robe ezala ka ndengo wana ndeko mobali oyo aleli ceux qui sexe école ça amour mais ba mibali tout ba kushana bino ba nga batika bino te obala to pesi nzoto ndenge nini awatika yo soki yo te muto za na vision na ye mobala vanda na moi si te pas kushana mingi parce que mobala ko kushana du 1er au 30 pendant 10 ans na 11e année tiki pas que obala moi sans na vision na ye l'homme fonctionne avec sa tête
La femme fonctionne avec les émotions. Mobala vanda jamais na moso akushane trop. Mobala vanda jamais na moso asalane mingi. Parce que mobala linga limesanote. Mobala linga ba nouveauté, mobala linga équilibre. Ba fibota la banda bobota mibali combien bakushana bino. Mais est-ce que mibali na bazala kaka bazala les sauter? C'est une façon qu'on a espino que sexe est retenu en mobilité. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shita kwacha pelende. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo epai wapi to kutanaka pona ko solola makambo zali ko leka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai merci mingi kasi soki mba liboso yo omona biso yeba ki abenga kangai fiston pelende tata ya Sedeke. Ozolanda biso, ozali na Kuala Lumpur, ozali na Ituri, na Beni, na Chikapa, na Mozambique, na Suède, na Manchester, na Toulouse, partout tala émission na bino yango yo topé ozali bongo na Luanda na Angola voilà to profiter to pe sambote pa ya molandi monene ya radio Lokole depuis Angola Luanda lui s'appelle Claude Ngina. Ndeko Claude Ngina mbote na yo yepena alandaka radio Lokole na femme mbafandi bali kolanda sa nouveau drogueur pesa mama na bana mbote na pesa mbote ndeko fandi boye bozali kolanda radio Lokole mbote na yo ndeko Claude Ngina. Voilà. Yaya racheter le temps car les jours sont mauvais to le bakayango chaque fois salaka angele ya salaka angele o ebite mutako ina yo pona nini mutako tela o poison pona kaka yo olataka kitoko bakotela o poison kaka pona yo expira kitoko bakotela o poison kaka po kenda ki kope simbi bokaboli mbongo ye alingite bakotela o poison kaka pona bosali coopération ensemble yo oliga olekela muninga ya linga lekela ngana nite olekela muninga yo ozwa ebele muninga ozwa muke mabe et ça est belé ya pesa biso chance ya komeka anti-poison ya anti-poison wana c'est naturel le esungi batu ebele ba ma pesi ba témoignage ebele ba témoignage zali légion anti-poison ya benga so que l'Afrique benga ozwa mbuma anti-poison mbuma moko wana ya lideso ya garantie ya 6 mois na kati ya nzoto so ozwi dembuma garantie ya inane bomela boliaka anti-poison kaka so que l'Afrique ya ata esiko za na Europe na Afrique wapi oyebite voisin na yo voisine o pire yo pire à la soute pire comme pirate mandi ko la chaque fois ya benga biso to en contact na bande ko anti-poison na li ko sinale boy anti-poison ya soki ozaye na Europe ba pesio ba benga ou anti-poison en Europe ya il faut e wita kaka na Belgique nazo ko insister soki mutaebisi yo ona sana anti-poison na France ona na anti-poison na Allemagne lo kuta ya salaka angele awa tudaka pembe na pembe tokendaka boyeboyete ya anti-poison elungo la Belgique et que partout donc fief na Belgique fief na Afrique ezali na Afrique du Sud est-ce que toyokani mutu boka benga otono kende ko zo anti-poison na France te ouais ça fait gars ba ko pesa o mumalide so mususu oleboye et ça il ngolo moto papa fiston yo lo ba te la ko insister ya anti-poison soko na Europe et kolungwa na Belgique et na Allemagne et na Autriche et na Suède et mboka na Allemagne na Angleterre et ko uta na Belgique mutu moko te na France atinde la yo anti-poison ona no bakite na lobby ya soko so na batu anti-poison zongela kabisu na radio Lokole ata osomba kimba liboso
olingi ozwa deuxième fois benga biso na radio lokole tout à la communication que yo antipoison ozu yango lisusu po ezali makambo ya santé. A bon entendeur sali to boy ta mabe okota ba pesi oyo eza antipoison ya solote papa fisto kasi te non avec insister soki okei antipoison na ndenge na yo sa oleka radio lokole soki mabe okoti kamunuko o to lobaki te tolobi est-ce que komi benga biso to en contact na ndeko antipoison pour se procurer na dembuma na yo ya antipoison. Voilà. Et kendaka ndengo wana la transparence et ça la kamala mon business est-ce que commis c'est que bien. Voilà. Yambo to so la masolo moko eleki na Nigeria oyo commerce que grand frère akiro bana village abaina mwasi na oyo commerce que patron a limwisi mwana batu ya 9 ans ya mobali na chambre mystique na yeti kato solo la mois 2-3 makambo oyo omoni bongo na sommaire. Manipulation au sein de l'église to yebi yango sala maradera ba koma ko profiter na kombo ya nzambe ba manipula kabatu. Est-ce que ba église nyoso tout nde ba manipula kabatu nyoso tout na tête na esa kabino parmi les faux il y a aussi le vrai pasteur bazali ba vrai église zali lokola ba apôtre Charlie Moubiala apôtre et alternance oya osambela pa ba azoko sali sabatu ba fata na musika ya mongo te ya ofele azoko sunga batu. Benga to en contact na apôtre Charlie Moubiala asunga yo na Allemagne pe la bosalite évangéliste Didier aliko sunga batu aliko pesa batu ba fata benga bisope to sala Allemagne olingi osuka Allemagne wala to kopio numéro ya évangéliste Didier akosambela pona yo kaka lokola basamelaka na intercession pona radio lokole télévision. Kasi manipulation oyo au sein ya église message et koy makasi ndeko mobali oya Leli Branham alobi kuna manipulation ba ko manipuler ba condition son école na ngwana après ba manipuler pona ba lia yo mbongo très bien. Est-ce que mutu oyo azali mutu ya message azali mutu ya Branham alobi makambo ya solo to ndenge nini? Suivez un peu. Quand tu adhères à une église du message, le message de William Branham, première chose, on va d'abord te manipuler. Et pour te manipuler, parce que les pasteurs du message de Branham ont compris que, surtout les Congolais, que c'est le moyen le plus facile de s'enrichir. Et ils ouvrent les camps de concentration, les camps d'appauvrissement et d'extermination des peuples des consciences en Afrique. Et les 5 enseignements qu'on va t'enseigner. 1. Quand tu rentres dans une église du message, première chose qu'on va t'enseigner ici, j'ai noté ça ici. Premièrement, en dehors de l'église dans laquelle tu adhères, il n'y a plus de vérité ailleurs. Ton pasteur, c'est le seul qui a reçu la commission de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui va répondre de tes âmes au ciel. Mais qu'est-ce que vous appelez répondre des âmes? Tous les gens qui meurent là, votre pasteur part dans l'au-delà, aller répondre de leurs âmes. Ce qui est complètement faux. Deuxièmement, on va t'enseigner que ta bénédiction dépend de ton pasteur. Dieu ne peut pas t'élever financièrement, il ne peut pas t'élever matériellement si ton pasteur n'a pas prié pour toi. Et d'ailleurs, c'est même grave. Je vous dis que les croyants du message de Branham croient même qu'un fidèle ne peut pas être plus riche que son pasteur. C'est interdit dans ces églises-là. 3. Tu dois tout dire à ton pasteur, ta vie sexuelle, ta vie financière. Tu dois tout lui dire. 4. Tu dois demander la permission à ton pasteur sur toute chose. Avant de te marier, avant de voyager, recevoir tes parents à la maison, tu dois demander la permission à ton pasteur. Aider un frère de l'église, aider une soeur, tu dois demander la permission à ton pasteur. 5. Il n'y a pas de vie privée dans le message de William Branham, dans les églises du Brésil. D'ailleurs, j'ai dit à un connard de diacre un jour, un vrai salaud, il m'a dit il n'y a pas de vie privée. J'ai dit d'accord, va, quand tu couches ta femme, tu filmes la nudité de ta femme, tu m'envoies ça, nous aussi on va voir parce qu'il n'y a pas de vie privée. Donc la première chose, vous qui avez l'intention, vous qui êtes dans les églises du message, la première chose qu'ils sont en train de faire ces gens, c'est de vous laver le cerveau, vous manipuler. Et là-bas, on ne pose pas de questions. Si tu commences à te poser des questions, on dit tu combats le pasteur. Yaya makambu ya nzambe toloba te papa Fisto yo lobaka bongo makambu ya nzambe osalaka mwana ya nzambe oui tozali mwana ya nzambe tobila na année 2024 o to ko dénoncer ti ata yo salobaki yango donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. To profitera te la kombo ya nzambe pona kosala ba manipulation sikoto banolandela nyon surtout ya tala image oyo
pasteur oyo azoko kwesa batu azoko bini sabatu obloko ya idingo te oyo osala wana biloko oyo ya idia sala tala kuna alixolo na msuto mona kuta simutu azoko bunda catch américain wa azoko bunda na satana to na mutu ya to mona ya ngona ba église ba ina ba machette bazo kata satana ya musuna munduki attirer satana ya yo enfin. Vous allez continuer à manipuler les gens jusqu'où? Au Congo, 20 de l'année, année oyo, c'est ton année oyo, to kanga satan, to kangi satan, to lié, to bois qui l'enfer. Ah, satan a koufa karaté. Année oyo, même chose. Oh, année oyo, année oyo, miracle. Oh, bah miracle, ça n'a pas chrétien pour fidèle et ça n'a pas fonctionnaire à Vinzamé, bah on va pasteur. Mais on a eu bien, parmi les faux, il y a de vrais pasteurs. Il y a des vrais pasteurs. Sambelaka l'église au monde que pasteur Nabino azali exemplaire. Makambo oyo oya ko isaka batu loko pasteur o salanga ipesinga mutuko so ya salaka angele boye atanta ba olinga makambo te. O to loba kite to lobi. Yaya yo mutu olinga kolia mafuta mbila lobaki yango ne bandeli ya tala degré bali ko sala mafuta mbila oyo epesi yon kelete yaya. Oui c'est vrai, ba sala ka yango d'une manière artisanale mais boye mais ceux qui on est comme professionnalisé moi muke ba to na ka yango atala ba nzete tandenge oyo mutu akoti boye. Moi si akoti boye to yebite asana tanini oya seki asana na période ya mabe to ya ndenge nini peut-être akoti nengo ayeko yebate boye pena manipulation peut-être c'est pour faire possible ndenge bo mona wala akoko sala pe nzongo ine na kati akoko sala pe nzongo ike na kati yoko yebate ya est-ce que bilamba ezali propre akota na bilamba lelo akokota nango lobi sikota ngo sala pe na bakangi yango très bien ale batia ngo na ba boîte ezo en Afrique du Sud ezo na Europe oh non to que na Château Rouge ngala sobra mafuta Congo na lambela ka loko mlunga ya Congo mafuta sera bio ya marko yo ndenge ba osala yango aploka ono abeli cancer azui maladie asali boy est-ce que blo otolaki boteka Afrique ça qui bien yaya to salaka angele est-ce que mafuta mbila okosala ngo pe yo mokoti soko zaida obenga ngo mixer aussi bambila otekula on dit okosala mafuta mbila yo moko ke olia boy oyebite combien de fois ba pisela ngo na kati kuna oya pisse okoyeba ndenge nini ya nzongo ne pa atika ngo okoyeba ndenge nini suka nango otela bloko olambeli libota mobimba o bana malade o mwana malade kusabe o ndoko ndokite yo osomba ki mafuta wapi na pekisi oso bafuta na Château Rouge te na pekisi oso bafuta na Matonge te na pekisi oso bafuta na Yoville te pa magambela na pekisi ote mena talisi kaka yebaka salaka angele o tolobaki te tolobi voilà. Il y a un décorbali où il y a mabala mingi to ba relation mingi entre la mibali ba copain ba copine so ko umela te po na ye alobi bana basi basana raisonnement pene makasité basi mingi ba komi non pour na mobala ça il faut au sola kana mingi présence et comme sola kana mingi et puis au pesi makambo si makambo ko boya raté donc il faut ba relation intime et ça la mingi pour relation écola nani a cautionné ngwana so ki ba relation intime et ça là qui kokanga mibali nde basi oyo bazo ba relation intime wala kala mais balinga ki kokima te balinga boya bango te yo non ozali wana otalanga et combien de mibali oyo bokeza la relation intime mais batika yo c'est-à-dire quoi pasi mikolo yo tellement distraction zali et donc au sala ezate donc pour na ye donc azoko sona mobali na copain na ye na mobali na musika ce n'est pas parce que alinga sur la distraction et donc ça ezate comment on la mutu bana soki 22h ti 1h ba misuku to na solitude na tongo oh mibali un homme de valeur alinga ka mwasi ya makanisi mwasi tokosala nindobi avenir za ndengedin est-ce que komi yo kozwa mutu obadi ko sona de bana 2h d'italienne to suka ngono ono na sana beso ya robe ona sana beso ya mbongo tel na beso ya kabelo na beso be non est-ce que bobala za la banque balobara nini si tu me donnes un poisson je mangerai mais si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus faim est-ce que baya basi bokomi baya mbali botimbelaka ozui copine na yo copine oui ça va ba na copine je consomme ok si kana restaurant soki omoni copine boke komela moi kopo moi nini azoko pona bloco ya cher boya ye aza moi si avenir te aye pour azwa ozala ngwala akende comment okena mobali
yo pala soko fandi pa na bino o melaka champagne te champagne o melaka yango te o bona yango ka la TV yo kei doki tellement si boyoka ko déjà non o komela nini la komela amarula est-ce que yo no na pa tata na mama na yo bo fana ko sobe amarula o melango to yo mo so ke na yo mo ko komela amarula mais pour nani so ba bengi yo na restaurant pour la valeur au combien non ba français pe loko la atanga na ifasike ba français le ba loko la ba école masamba non moi je prends amarula au consomme là amarula abali comme la amarula aura mais la normale ya azo ta bouquet la faire azo ko fiba bouquet pour un RLK oh voilà je vais aller prendre ça à la maison oh honte à toi yo kana restaurant na copain na yo bombeli oseke amarula ya munene po mena ndambu oke na komela sisa ndaku o film ça parent na yo boke na restaurant bolia et sili yo pourquoi soke na restaurant olia ka otika boke oke na ndaku na sens nini. Est-ce que comme to solika pembe donc ne croyez pas ma relation intime to ko sola papa ba ngo retena mibali non ils ndingu wate est-ce que comme to soli pembe a pas fisto le loza clair pour na lingi ezali émission communautaire todoba parce que c'est la seule émission le seul programme oyo papa na mafandaka bazola na biso est-ce na kosi te voilà là non ndeko ceux qui sexe école ça amour mais ba mibali tout ba kusha na bino ba nga batika bino te obala to pesi nzoto ndenge nini awatika yo soki yo te muto za na vision na ye obala vanda na moi si te pas kusha no mingi parce que mobala ko kusha no du 1er au 30 pendant 10 ans na 11e année tiki pas que obala moi so za na vision na ye l'homme fonctionne avec sa tête la femme fonctionne avec les émotions mobala vanda jamais na moi so akusha ne trop mobala vanda jamais na moi so asala ne mingi parce que mobala linga alimesa noté mobala linga ba nouveauté mobala linga équilibre ba fibota la banda bobota mibali combien ba kushana bino mais est-ce que mibali na bazala kaka bazala les sauter c'est une façon qu'on a espérer que sexe est retena mobilité kosola mingi kokomana mingi est retena ape mobilité bolingo za conversation te lelo ba relation amoureuse et simbate parce que bana basi mingi maele zate comme si bolingo beaucoup d'appels beaucoup de conversations parce que vous n'avez rien à faire bato basala ka bato bazana ba activité na vie basola mingi te le plus important dans une relation amoureuse, ce n'est pas de parler pendant 1 heure du temps. Mais c'est de prendre même 20 secondes, c'est dire des choses essentielles, c'est bon. Parce que bolingo, premièrement, c'est d'abord l'état d'esprit, la décision d'aller loin avec la personne. Bah, grand-parents n'habitent pas vivre bolingo sans téléphone, hein. Pourtant, les lots bazaka ensemble. Mais pour un ébiso, tu vivre la technologie, maramoutou, mais tu es libosoté. Parce que conception à bolingo, tu on a denga mabe. On va appeler ça, bino, ba conseil au sungabino. Aujourd'hui, on a moutou, na mouné, na péri, que tu es beau, qu'il y a période néoté pour nous contredire. Au lieu de apprendre. Bozo c'est la Bible c'est bino makambo ko sala bino plaisir mais détruire bino olia ko yoka makambo ko blesso mbesungio ato ebi ko balola nzoto ndenge nini soki yo te mutoza na vision mobile il va te laisser mariage alara une nouvelle vie pour na mobile alingati abanda vie ya sika na mwaso da basala nyoso parce que bazanelo ko sala te mobile plus azolia plus alembaka mobile plus azolia plus abaya eloko ozala mwaso za ni mobile bayaka oyo voilà. Mbote na yo ndeko Claude Ngina depuis Luanda on est ensemble ndeko Claude Ngina yena famille bafandi baliko landa biso ya to komati loska ba lisolo ya liboso to kobeta yango esala bibongo na Nigeria na Lagos ya ezali film te fiction te makambo ya solo donc na rapidement pour te mettre lisolo du jour ya bon on a image les rappeler na biso image yango eza image réelle ezali image réelle fiction te film te ya bref ndeko moi c'est azali bozo mona film wana bango fala na Lagos bazaki na grand frère na bango ale ko sala ba commerce a okende ko so ba fufu na intérieur biloko ba makembra ngwana ayena ngo kotoyo na vie na Lagos ateka ndengo wana il s'est fait que grand frère akufaki on n'a pas précisé Akoufa par accident mais Akoufa ça fait déjà 3 ans Akoufa grand frère Akoufa ça fait 3 ans mais bato bakena ko so bloqué na village wana bato bakena kuna ceux qui ba mais biso kei tout le monde a grand frère na bino tout le monde a mutu mo ko na grand frère na bino hein grand frère ça Akoufa kuta kwa nene et comment qu'il roi mbalebele à plusieurs reprises tiku tu ba dans quartier wa no to kele tout le monde qui ba vivre na bino pena ko to wana tout le monde a un grand frère. Bon, on a un non, ça là tout en tout cas, ok, n'importe où, tout le monde a un grand frère.
jeune fille, mais aucun de mes parents, et qu'on ça va promettre, bah, moyen jeu, jeune fille. Ce qu'on a encore, bah, village où on a habité, on a qu'un mon amour, tel, yem ça y est, non, bisous de Tindi aux ambassadeurs, à ambassadeurs, bisous qu'on a guidé yo, y a fan d'aka, bah, côté ouana, quartier ouana. Jeune fille pas Kendat. À Kendati, dans le village, les gosses, à jouer à Kenda State, dans le village, on est conscient à comment peut pas jeune garçon, on est bon, on est sur la naïna, on a un boy, batini, on a pas la yo, tala boy, no, faut un grand frère, on a un goyo, mais si un grand frère, on a un côté, un tel côté, ça va, on regarde, là, il faut vérifier ce qu'il y a solo grand frère, ça va côté, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Garçon on a pas accueilli abandi ko aider bandi ko tuna ko tuna ndoka basi ba yeba ki grand frère ba faut ba bi mutu atoye bi afara lo pango interne ko ba bi lo pango ça ba diriger ba ngo ba bandi ko kende ba contracter lo pango bi ka ba pango ba côté ba village ne za la rat ba la kisi photo ba moni fimo atema na poste ba o bi mutu estro mutu zo luka yo ndaku na yango wana bo kende kuna o yebi ke petite sœur na ndeko batindaki wana babandi koya bamoni kola c'était à 10 mètres à 10 ou 15 mètres 10 mètres je crois de moment na bilili wana grand frère na bango afai na ban na ndako na manza afai na ban moi si d'ailleurs quelque part dans ça qui ne sait pas tant au grand frère ataliga ba moni petit frère ya au moment na image wa monika petite sœur na grand frère kimi à côté na ndako tant à côté na ndako wana siko leke lingaya kota boy mwasna ya bozo luka nyono to luka grand frère na bino wapi kombo apesa ki wana eza komba ebeliete kuna grand frère achaja kombo mususu bozo luka yo na ebiete bete na moni mo ya petit serabino na moni ya kota ndako o ya kota ndako wana mobile nanga ote mobile na ote grand frère nanga photo na yango ote yango nini grand frère nangai asi akufa kutu ça fait 3 ans ba yebisa inga boye eza ne boye ale mwasi wana kambaki kada bomu na video wana boko ya pwana wala ko ya pwana yo kutana mobile mabala alibanda oyo ya libanda ya muto fine na Afrique te na Congo ebiete na Yaoundé ebite na Niger ebite okutana ka bo iska bo bala ni libala bo tina bala ya to beta ba solo oyo congolaise abalaka na Camerounais ba botana mwana ba kedati na Cameroun ba voyage ba ke vacances ndoka Cameroun za okufa akedati pa na bango e kopesa bilenga mbenge solo wala izana chaîne na biso soko su quand même mobali ya zo soya koyeba famille ezalaka wapi bandeko na yeba nani ezalaka ndenge ni yeba nanu bino ka lelo ka boya ya tala makamto kutana nango fi wana mama wana kambaki adiko bame ngana yebisaka ye tokena mona famille na yo famille nga zakana Lagos na mona si to kena ka al dribble nga bo nzoka za mutu ya okufa mwasi wana kao tala lisolo ndeko découvrir grand bango wana apacha wana bakenda grand mona apesi ba luka grand ndako amona na te bazonga betali solo ti wana grand abimarape di susute epesi mbilinga mbi ya to betali pe solo mo andengo wana isala baki pe na Zimbabwe moko boye abala sud africaine à l'Afrique du Sud kaka ndengo ba bota ya bota ku 3 bana ono to kenela to famille ba kenat na Zimbabwe ba koma wana abinda kuna biso yango wana isala ka ndengo wana ya osala mobali bo kende sika bokono yo kena nukuna ngala sala mokolo tinga ma papa to kena yo otika kane to kena yo ono yo kotala nuwana ngala zo tete to kena ensemble ozo mto kufa to ngeni est-ce que komi to solika pembe saka de lokole tala lisolo oyo e pesi mbai miko na Nigeria e otiko salama yango wana histoire vraie ete ya bino to pekisi olinga mutu oyo olingite linga oko linga me yeba ka background ba anglais mutu anga uti wapi asalaka wapi abota makindega nini ba parents de bazan puis pona ko éviter makambu ya boye est-ce que komi otolobaki te tolobi voilà évangéliste Sasa na États-Unis d'Amérique mbote na yo yona mama les germes on est ensemble voilà on est ensemble de les germes et ça église ou la fondation nyon se banara na germe pour ebmalikolo donc bana ndeko surtout aux États-Unis aux wapi so église à germe ça dit que dans l'église les germes voilà il y a apôtre Sasa évêque comme évêque apôtre to bishop Sasa voilà bishop Sasa mbote na yo voilà ikendaka ndengo wana
ya to ko betela osika ba lisolo ya suka lisolo oyo to ko vendre la lisolo du jour yango et puis si passe dans le bar chaque fois ya comment est-ce que nazo ko mona ka yango pe trop hein ba parents se polo etika moi OK ko tika moi na moins de 10 ans moi na 9 ans à classe ni à ba deuxième primaire so ka sama yena ko na ba troisième primaire kende ko tika moi na école ti n'importe école au moni à côté ya soko ko tika moi na yo école eza kuna utiki awa on suppose que comme ça il bande d'école ça n'engage pas l'école ils ont engagé beaucoup oye pour déposer moi na ça moi na kende na école ndengwa so ma bekoti et puis autourno tika ki tika ka moi na école à côté na kati oyebi ke akomi na charge ya école soki ko bima avant ba bima yo zali wana c'est là moi na zo moi na yo bosongo na ndaku po là de yo c'est très mauvais c'est très mauvais tokei na Luanda ndeko mwasi oyo abanaye kosala epa ya patron moko songolo na Luanda baki domestique non ba femme de chambre tout domestique banaye kosala ndengo na femme de chambre conseiller azaki asuka patron wana azaki mundele azaki un français azaki na domestique mibale ya basi na mibale ya mbali alors akomaki na besoin ya domestique moko aussi à moi si abakisama yango sko fi oyo to betali sona ye ayeko bakisama basala rappelle très bien fi wana sala la tongo mona tiki moi la classe ya ke musala da pourquoi lokola école ezaki moi songa moi na yebaki moi école wana après école moi la zongi moko na ndako sai nini aki avant songa na ndako ezana wenzemo quelque part wana la Luanda moi na fa traverser wana aki na pas bien. Ah, regardez pas bien. 6 mois après. Alors, d'après du solo, domestique wana to mama oyo to bata du solo na ye. Na kata chambre ya na ndako avec na ndako asenda kwa bien ye mundela ngo français wana asepela gipe na sœur wana asali congolaise ya Kinshasa mais comment angolaise alors rappel français c'est bon abandé ko sepela ma casse consort chambre moko ezala ki wana aisa ba chambre oboko tarate bokombi partout bo ça mais chambre oboko tarate sikoyo ba domestique ba ne ko remarquer nini soko so le kapembe na chambre wana er moko wana no batu ba olela la kati batu ba olela la kati batu ba so la batu ba se lamenter na kati kuna mais siko okota ndengeni patron baki to kota kati batika on rande ba comprendre mais pas trop ça la musala nini 6 mois après eko sala mandengo wana un jour ndeko mwasi oyo akeya tiki mwana na kelasi kale ka tirer la porte na kota ki ye pa ke musala a on a pourquoi tango azongi pour papa ayaka ba 16h du 7 soka ye akuta déjà jeune garçon wana petit garçon wana 9 ans déjà par contre arrive le la messe ay bi ndenga on se bloque à chauffer aller et consorti papa ko ya ba 16h 17h pour maman akoya ba 18h papa ye ko zonga na ndako boye akuti mwana zate oh moi la saka déjà azate ndengeni abengi mama oh mais moi comité ndengeni ntia ba 12h 13h mama tanga ye ko zonga 18h moi na été ba benga école téléphone est sorti parce que rwanda déjà école c'est au kangba déjà qu'est-ce qu'il va pas butu wana ba la ba kena na police station ba kena pa mbila na commissariat ba tala be mwana azate ba déclaré mwana bango disparu ba fungo li caisse ba porter plainte mwana bunge consona tongo ba une école obino effectivement biso mwana yaki après classe mwana azonga grande bazonga kana mwana zonga ki y a pas de souci école vous appelez conseil mais maman bino ba ko so mwana te mwana ya 9 ans asana na deuxième super troisième primaire faut ba ko so mwana o papa école za ka pembe ndako za ba pembe ayebi na ndela ndako tambola kana ndako bashiko wapi ye pesi mininga baluka mwana 1 mois mwana mona te 2 mois mwana mona te bon il s'est obligé il a ko déclarer que mwana kufi non ba sali ba obsèque que mwana akufi abungira be mwana akufi na mikolo ne ba mo yiba bana peut-être ba yibi mwana ba keyi ba bu mwana doki e bembepe mwana nte ça va promettre mwana biso akufi eleka lango pe ye pa kontra pe parce que ba konjina musala po mwana ye pa kufi pe konjina musala mwana kufi asala moi une semaine azoya te puis ayo kozongela musala sotanga ayo kozonga musala
Bébika ba domestique ba domestique tenga ba to ba patron elle mo ba melati ba patron sala ni kuna ba to ba papa akosa la qui cité est-ce que français oh asa mo ba se sécurité ba la katu ndé nga to te prendre ami ko la so ko bi ko ba la ki ba so ba la ki ba olo ba la katu ba olo la qu'est-ce qui ne va pas patron sala amsani mbala moko collègue yande ko mwana na ya bungi ya mwasi wana bi te en tout cas biso foto yeba patron eux ça la ranine to sande do to landa ene sakina to landa parce que so akei ay ko so ngabo ko na doki batu ba ole la chambre que asala amsani patron na poussa ka yemoko nzoka boma le wana nzoka ba yoka la ki déjà na chauffeur à taxi asala bango libanda ba so mo ni mutuka patron ne bimi landengo patron pe abimi batonga tanga bima ka sai sambla tanga bimi akei bango pe basai nini balandie bakota taxiona balandie ba ndokin bakei na musika bazo filer mutu na musika ba mona patron ngo akei akena pembeni ya wenze boza quelque part wana o mwana bango pa lekaka avant kota o mwana bandai ko leka patron telemi akitilo kana pape moko boye bon, c'est comme si on a adresse non, on a adresse le monde ngwana, on a mais batso parce que éviter. Batso éviter mais moi na moko ya mukie, ya ba 10 entre 10 donc entre 9 na 11 aboy. Andimi ko aider. Bon ta musikat. Ba ki ba la kisiye boy, la ki na adresse. Tango a poussa di pembeni ya mwana wana, asa na mwana wala musa adresse boye. Asimbi mwana na liboko wana bango bazo mona tango asimbi mwana na liboko bamona bu patron bango limwe na mwana ba mona pena be patron limwe na mwana wana abi mutu azaka mutu ya chasse occulte solo ale taxi mana baluki ake azongisi bango bafutie mwana so ba bazongi pe na ndako tamu kebo eleki patron aye kozonga tant partenaire kozonga akeye kuna bana baolela na kati lobi nango même chose 3 jours après bamona événement wana sikoyo ye mama oyo amwana azaki quelque part na cuisine soka ande ko lambai soka na osana est-ce que muninga collègue dem sota ande ko komba ayoki siko voix bana ba mwana olela na kati chambre wana mwana basi bakunda bwana de mois et demi de kida chala mwana ole kasi ko tellement mwana ba ko lela makasi mwana na ko lela makasi et pesi mo banga akeki ko benga sko collègue na yowana mais di nazoka batu ba ole ko de mwana moko azolela kuna na kata chambre wana eza mwana oyo patron ali mo kina yete patron azandere ni mundele opena mundele za mundele marque nino yana ko yoka boyebi balabaka kiaku kiangana ya yo te do muta yebi voix ya mwa ata wapi ukoyeba atosa na bana 20 ukoyeba voix ya mwana na mwana eko bana yo mama atanga pusani ayoki voix ya mwana na ye o ya bunga ya neva ya mobale o lela wana abi mais mwana nga muta o lelat yo ta shika bi mwana na ngai o baki mwana kufa bunga mwana nga muta o lega est-ce que muto ayiba mwana ngai te muto ayiba mwana ngai te na zongi mo sima papa Fisto un jour na yaka na mwana ana na musala esaka l'occasion mo pesa mais yaka na patron mwana mwana asepela kala mwana ngai ko sakati ya salaka angele yo makaba na papa patron ona ndeni mwana na yo mwasi na yo uko ne pas patron na bango te pas patron na te est-ce que beta de ma patron na bino beta de ma patron na bino Quand ça appartient au bas là, ça occasionnellement, oui c'est vrai. À patron, moi occasionnellement c'est vrai. Yo, on m'a non pas patron. Au bout que c'est un bon. Moi, je dis que je suis allé patron moni à côté de Sambong. Aux autres côtés comme moi si, aux autres côtés comme bana, ton renine. Est-ce que comme tu soli pembe? Combien? C'est que bien. Ce qui patron la ligne ibu la partie wana mwana wana tala kunseki tala kumamba. Mama la moteme pasuki ya kosakalata bi rien na okota awa ba porta ngo pesa la kawaisa ka okanga na fongola te ba benda na moka ndengo la rien mwana ngam tolela patron sala kita bimaki
Maman na fungola porte kota mona mwana na ye ya 9 ans. Ezaki mona mwana na ye. Ah, zui mwana na ba dikolela boy ba allez. Présence d'esprit ba benga na ba santé mbalo ba yetala ba kamela mwana nga kufa to katala do patron to ba kisi ba benga mbila mbala moko. Ba benga mbila le tambila yaka ba to ba saka mystique ce que le kana baby okomona on dirait ye akoyeba kuna aye mbangu taka zo ya mbangu tangu ka koti ba fungole porte akota lupangu akitika na mtu kabwe mundela be liboma mundela be liboma eriki mwaka kebit mbila pa ekubya ba fisto ba zumbila wana na liboma na ye pardon ba zu mundela liboma na ye ba ke na police station mwana nga ba ke ba sali be examen ba kabla surtout mwana asala ki bien mundela na so ke ninga akena ye mundela sa na bana nini so ka zubana misusu momoni bana o bala sa la télévision bana ba ke teka ba pa mindele ba teka na Europe puisque be trafic d'enfants non seulement ça bazwaka bana makila na bango ba bendi makila na bango so ba benga ba grenadine so ba grenadine so ba baso makila bana wana o ba injecter ba koko pona ba kufaka avanté ye musala oyo mundela bandaye ko sala yango azwela ki yango talisman akozwa mwana boy alimwe mais musala bandaye ko sala yango wana okomona mundele mongo wa ya na mboka na bino ya pa azaka lupanga munene ye moko boy oh do atanga bana na kati kuna soka lingwisi mo ande ngwana ina coach atie kuna akiroteka bango tala ndenge tantine oyo amona mwana ye dikolo ya esprit ezaki volonté nzambe da sovaki ye zalika coïncidence na mit oyo mwana wana azonga aza normal azongile kelasi ba expliquer ka baba komba yango tina journal kutu na Angola tala lisolo to bomela kiyo na tongo ya lelo yango yo Yong dota la biso ya soki ozali lisolo ya kopesa ko banga te benga biso soki obengi biso ozwi biso te tikela biso audio lisolo to koka lisolo to kubeta yango kaka ndenge olingi to beta yango soko olingi totanga kombo to kotanga kombo soki po boy totanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionner ka ndenge wana est-ce que ato beteli o tangi kombo te mo comprend iso n'est-ce pas voilà et kindaka ndenge wana allez portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende